nga na suki na ngai abana penza place abana mama yuku to pesa mbongo wana mama olivo saki motema mabete bongo tongo na ozongo mpona pesa baninga na tabu motema mabe kwani asa mbongo wana te so ezalaki bongo banga bakanisi yanga mabete mais soki ya solo bakanisaka me lelo eza suki mpo lelo toza bete koma obengana ndeni bana ina ndeni niyo kotumba bango nemisa toza chinisi obozaka bien non natangi kuba ya mutu te ibotika mpo okosa ko kokoma boza bien ndeni tibaomona ebembe mobo euti nango likolo ekiti wabio tozala na mutu moko seke koko te yo eza koko mosusu koko moko abelaka liboma wana eza ye basalisaka yo ntango ozwaka liboma wana ntango osisi kolia ngai te koko wana oliaka pululu koko wana omona koko oyo alobaka na ye nazala nga balolenge na nga koluka mbongo na nga na bitambolela na nga natie naluki mbongo na nga nazwi visa na nga nasombi biye na nga nakei na ye nazongi me naza na bondumba te nga na mutu abandundu kindumba eza mpo na biso te kindumba eza mpo na biso te eza te mpo bezalaki na mutu bozalaka bie mbala moko be mutu yango akei ozokomprendre ke bapasola baobimisa mitsopo ozokomprendre ke bakunda ya omonana lisusu te en tout cas ata babotaki te eza mpasi ya obimisa mutu mo boyolinga mingi alors na moma wana mpe bakosunga baninga na bamoma wana mpe bakosunga baninga kolinga bakisela moninga mpasi te mpasi oyo nga na mona bandaka koyoka na ndimaka te oyo eza liwa donc wana soki toyebisaka ya nzambe alongola liwa na Congo oyo ekomaka ke motu akufa babongo soki nzambe asaka liwa na Congo te mpona nini tokomona parce mitima koko nabetama lokola nyoka nakoma ti na niveau ya pino ntango moninga aza na ntango wana soki eza yo ntango mosusu yo okokaki mona regretaka oyo namona na ndima te bomwana na nga so babaka na nga kina nga namona naomona bona nga na ndima te donc oyo namona epa na ye na bandaka oyo kaka badimo mosusu bao balatisi ngai ndoki bato mokili yango batisanga ndoki esimbinga na bando omona mpe ya ngai ekomi ekozwa ampleur likambo nayebi te nayebi kopumbuka te nayebi te kopumbuka yango bapumbuka yango ndeni Robe de gloire très disponible chez nous. Vous en avez besoin, contactez-nous. Talaba robe bisotolinga. Robe le pesa lokumu. Robe bois qui moi si beau. Moi ça longwa boya komandenge ni atayomro moi ça boya aboya rola taboué pour la tani. Veut dire tunique de gloire to benga robe ou tunique de gloire. Vous en avez besoin nango, contactez biso. Boromona et qu'on se défiler awa ya bandenge nyonso. Olingi ya boy. Kakayo, olingi oezoleka. Kakayo, olingi pe eza na ngambo kayo, misusu pe ezo ya lisusu. Donc bongama zala bien, eza pe na prix moko très abordable. Biso to linga kozala ba femme respectueuse, yango to lataka toujours na ekenge mingi parce que tala kaka pardon so ntayi bo feza na ekenge, moi si wala ta kitoko, yende moi si ba pesa ka lokumu ya solo, mama ya Congo, to pe moi si ya Congo, azali moi si ya lokumu, il faut lataka na propre na soin pe na soin tayi bonyoso. Olati tunique de gloire na yo, soko lati ngona ta. OK bureau. Okutana chef de l'état neti tembe
Écoutez, un chef de l'État, ce point n'est pas passé. Moi, tourne papa, moi, souki maboko boaki, moi, perruque nanga iboye, moi, perruque amoulai. Kande yomro olinga. Au tchango, ça la moi bien. Babi pe na poto kuna que non, moulungeza makasi, moto. Le bilamba ola ta yango, ta mpe penenge memang. Ta mpe penenge memang. Ta mpe penenge memang. Et lemba, oyebi yango, yango. Donc, ola tchango, moi, tour. Olingo qui fait fête anniversaire à Moninga, totinde le tunique de gloire, et ça lui bien. Donc, on a besoin d'un mot hésiter même pas un peu. Très chers abonnés à Yokani Télévision, merci énorme de votre fidélité sur cette chaîne. Merci d'avoir eu nous sur Bazala Biso qui nous Bazala Biso, Batika Biso T. Nous avons mon papa Mbolabino, Bolukaki, Botunaki, Nakewapi. Malgré nos responsabilités, on est là, on doit reprendre le travail parce que le travail, yango zali papa, yango zali maman, il faut que tous à la kawana. Nakei ko benga labino, labino moko, oyo bosengi ngai mingi lobi mire bata mi côté nini. Wana moi ça va takoti la makala, nous autres les autres belo côté wana mutu na yo. Olobite na bi o te mutu nanga koti na makala na moko na ke ile ti makala na lukie na kutiete ba bi bozo luka mutasi ase ku na kati ba wei na ko la ndeti na ndako na ko te kuna bikotela na pesa mbote Dani makala toujours toujours va bien donc ça y est jour moko yo le kina manike mais j'ai été moi 2 jours. Je viens à la prison. Le but de dire que Bakangaki qui est en prison après mission à 25 minutes qui n'était pas d'accord. C'est solo hein. À qui est en prison tu vas causer. On a Congo. Moki. Moki. Sami Moki. Moki yo. Ça la Moki, je Moki, ça t'a foufou. Mais bien na mu ya na am tabandu na ambola nda tamokite oza mo kitamani kwiti na ngoto benga findi ambao fufa moto abura aga bandi ne baluba kona aka ba jete abura ya ko to moni wa liberté mais ce que ça pousser la justice non mtabi ko makosi na mambo ndezala kokwa koma na ela epiti kokwa koma ko jouer mo bo mutfo afali balikamnika koko bikotele voilà bon on a ça ngali buyo na ça une pona que la bombe va le bêter dans l'émission qui fait tu dis voilà c'était non na bombarder l'autre côté nazamu tunalobeka makambo penga pena quitter na scène so na mona scène ngozaka muto kufe mobali aza makama be koko bikotele muto ayibi koko bikotele muto asali ka koko non nakola ta farde mo boité faut nga pena le ba o nga na yebi c'est comme ça ba juger siko on va avec un sili te bakosta ba mama le ba na bila solo na habité à ce solo ba le kuta je ne peux pas ça après plusieurs années boya ko le ba juger mais m'expliquer non et comme ça mutayibi mobali koko mutakufeli mobali koko mutaba bomi koko muta sali boye bikotele donc il fallait faire taire il fallait kakana on a fait mémoire à batuke bikotele za na ndenge bino bo kanisa na te azana innocente bon boya basi mususu babota na bukulu bazo ta 50 francs pour la nuit les umbo so kotina libenga nayo et puis même na belle famille on va binisa yo bitumba ngo basi on musuku bolo ba na bite basi on a boya kala mbongo ya na ngam ya na mbongo uta pa tata la ngaba mama la ngau bien mbongo uta ke pa batu misusu so zo reconnaître mutu mo zo reconnaître mutu moko so mo wa ndo ka bande ni bando ka bora yo de vergera yo zwa yo kasboni yo sa bongo yo de vergera yo zwa yo ba sala ko boy yo zwa yo non ba pesa ka mutu moko sa mutu mo ba pesa na pete eyaka na vite to kuna mowe akoboka nseranga so tikala ka wana ba pesi au moins 50 000 comme ko pesa ba ninga ta 2000 te na belle famille meli koko avec 50 000 mama di mama ndi mama makasi mama ndi ko makasi bo nalo ba mama di mama pina ba honga na timba te mta timba zati ndo timba ko le mama di mama zati ona vya timba poani oto to kufela wana
makanisi nyonso eyaka mosuka wapi ngai mwa obandela wapi nzambe mosuka mpe obandela wapi na bano otali ndako tozofutela otali matembelo yango toli yango kuna na pasi ntango ye mwa mokolo nango azala me aza te sikoyo na ndozwa ndenge nini ngai na suki na ngai bano mpenza place ya bana kotali mpe bana babelaka ngai na kobandela sikoyo ntango olelaka tolelaka makasi ekokotika oka kokolela kaka tikala boy makamboleke na oraisonne na obandela wapi na osukela wapi okende sikoyo motu moko acimba wana eza kotima mamoliva kolelo naomona yango clair kolela mwa mwasi oyo eleki makasi mingi kolelo soki na suka yango eloko moko boye ezali donc tomeka na kolandela enveloppe mpona babenga yango kolandela comité de suivi comité de suivre yango wana tomeka na kolandela mwana mwasi oyo eloko nini azolela makasi tokelela mwana mobali oyo ata mwasi yango wi po bilenge yango ekei na mosusu ebetaka bilenge ezali zeka bilengi akolela modele oyo te wana oloba bongo avandisi ya sivi bongo avandisi ya ishokoko avandisi sila bilao avandisi mama Angèle abi totano mwa mwasi oyo bien ele ya koko abi komite tolandela ye na enveloppe wana eyaka sikoyo ya kopangwisa ma ya misu wana po soki ozolela bamatembela bana baklase ya bana ndako ya bato totofute po tilelonga nazofutela naotelengana nazotelengana ndako manzanza bapesi yo ovandi ndako mpe ya moto akokolama bapesi yo ovandi neti sikoyo ndako bapesi ngai na mama mujinga kabeya tala deya bakangi wana ndeko na ngai mujinga kabeya na États-Unis ya boye bazwi wapi donc ntango azoresolve nyonso tu wana kolelo yaka makasi ye amoni bongo alobi te okoyotika moto oyo boye te ala enveloppe yango zwa oyebi batika ata enveloppe yango wana oyo bapesi nga epangisaka mwa mwa ya miso ezomisaka mwa motu nayebake te mbongo nakobokola bana na ngai so mpe na mayele etikali mpe libele bana nakosala commerce nabokola bon bazwi mbongo yango balobo ngai su nayibi mbongo yango vraiment mama yuku topesaka mbongo wana mama olive otisaki motema mabe te mbongo ntango na kozwango mpo napesa baninga na ota motema mabe po ani asa mbongo wana te basi wana mosusu bakende na makanisi bango kaka yombela bango mbongo bon toza bato moto aza motu moto aza na makasi ya kibonzambe amikomisa nzambe aza te so ozalaki nzambe ngai baja oye nde asondaka babarin comprendre même suki na yo suki eza na motu na yo mo oyebi mpe eza combien mais nzambe ayebi jésus ayebi oza yango suki wana otemi eza combien même bapoile ya ba nasomo te naso même baoyo eza ya biso mo nayebi nanga teke eza combien ezala bando kontango ata na pe soki na tomoli peka okontango te okomprendre so ezalaki bongo banga bakanisi yanga mabe te mais soki ya solo bakanisaka ma lelo eza suki mpo lelo toza bete koma obengana ndeni bana ina ndeni naye kotumba bango na émission toza chinisi oyo bozaka bien non natangi koba ya motu te ibotika mpo okosa ko kokoma bozwa bien ndeni tibomona ebembe mobo euti nango likolo ekiti wabio tozala na motu moko seke ekoko eti kosala boye ko nga natumbi nani mpona justice kuna osani momoni ya justice nda te ezanga te wana eza koko mosusu koko moko abelaka liboma wana eza ye basalisaka yo ntango ozwaka liboma wana ntango osisi kolia ngai te koko wana oliaka pululu koko wana mbongo osala bacommerce na yo ndenge bandi osala bandi osala concurrence makasi na Angola mais moi vous n'avez pas Angola te sérieux je te dis vrai devant Dieu n'avez pas Angola te oui la paix va payer belé mais n'avez pas Angola te qui a comment Angola te koko wana liboma mutaza na Angola nga za Angola te on a ça pasteur Pajo pasteur Pajo
papa nga pena asasa na liboma pe le omoni wana za papa molimo papa alandela papa mo namona te eza ba pasteur mususu soki olandela yo soki mpona ke marke wana mbongo to ya te nga pasteur page pena ntango na obela papa mo elandanga tie essence na ye aosenga te akoti na mutuka na ye tia ye avio akei na hôpital afuti hôpital azongi nao natika ozala liboma te même papa nanga pasteur page ayebi mais biso wana ezali koko mosusu po abela liboma nga te donc on a matanga pour nous tout le monde autrement et tout ça là bas bitango on a baner tant que pour nous wana ezali koko la biso aussi mbaka kisinzela wana ezali koko la biso bongo kisanga kenda application kisi ba kisi succès pour na bula zonga susu na succès ba kisi ezebele ba aspirine ba novalgie kisa kinganga kindoki ko kotansoki yango wana ya kinganga mbaka siko yo tikala nango yango pesa ko liboma mais faut toi elle est lukusa ngana yebi kibonganga te elle est lukusa trois fois grand yo kaka ngana ko mamu le kana les awani ngi le kana neti za clair le côté les autres aussi photo na yo ya aussi image wana na lelo biso na pour la biso mais na beba wana c'est que il y a pas problème ya na zula na ndaka manzanza na zula na se na carton na zemi na zolia biloko oyo na nzungu na nga na bosa nango pendant soki 7 mois 6 mois na miaka maleo afufa 1000 francs poisson à 1000 francs so nasombi ndunda bien pondu mbe matembele ya 500 francs pendant 7 mois yaka 7 ou 6 mois na yaka 2500 pe na yango nga motivé yango 2 personnes yango pété non na kwa na mbongo boye na banga sur na somba mafuta naka za fleur na pakola mafuta te magana ndana ngape ba vernis te ba ndenge na tiango na ko makase na tiama ba banza ko ebeta ba 2 mois 3 mois yo mo ko mo mo pikola yango e sugene na wona ko makase na tsanga ngo suti le bona pena boyo mo na kete ata na otsa suma za te me na benga ata mutazania ata opo te na ko kangote sukyo eza naturel mais na otsa ba produit o mo ata sto sukola ngo ebi ma propre moi je pense que naturel mo sukola ngo te bakanga ngo te bena muta ko ko to linga te parce que ndenge za kite bakanga suki na mbongo no yo ndima pour nous na pasi ba binto si samo ba pour nous oliango esili mo bali asisi olia na ndanga na makufi après yezu liboma pe ya sonam batbalo ba mondo ya misana oloba na nakutaka ye na mbongo te nakutaki déjà polita ndo boya ye okonta ngana yodaye bongango bat balobi wana si c'est vrai que na bonga bakenda ka 2 personnes yo le quoi akufa le bien c'est ngape le quoi na le bien ngote eza lokuta il faut kenda 3 personnes ntoni ya témoigner de kendaka na adresse on pour na bosa na adresse on baboya pour na batia fa likonda yo mo na tukutante to ba déjà likonda na producteur moko nde sala na bana ya dongo ta misili ebule za ngai kwani producteur maintenant on va producteur wana te on va producteur mo va ngote o mona koko o aloba na ye naza nga ba luyenge na nga ko mbongo na nga bitambola na nga na kela mbongo na nga na visa na nga na somi bien na nga na kei na na zongi mais naza bondumba te na mutaba ndundu kinduma za pona biso te kinduma za pona biso te tina irene yoka ayo biso ko kinduma za pona biso te tina jamais yoka irene yoka ata mo lobana biso na bandu lutu za kindumba kinduma za pona biso te ata lelo pe na mona kindumba ezaka nango pe lisusu te ezaka kala okanisaki na osa kindumba bato baokanisa na biteke na kala bato anosaki ma kala okasa okoke na ozwa mokile moba na osisa mibali nyonso tu me ntango otalaka ke baolia nde eloko yango eloko yango mpe loko esilaka te baolia yango kaka baolia yango mikro mpe lobingi na yo na biso mpe lobingi na yo so eza moto mpe te babindi baso pie mona kevin bazala su nde bazalaki lebele te basila na bango bakomprena ata lelo babako bikolo ta mosusu ekolo mosusu mpe balobaka andumba me nakoyebisa oke motu mo aza ekolo wana vanda na libane banda na mobali na ye ti lelo toti okoya na minzao
on za ba non za ba ko na âge écoute na Nigeria tozaki ndeni mais ti lelo nanu nza ona non za ba boti baza pena ki ko simba te bana 4 na parler donc kuna ko komeka kutote kuna kana non za na meka o meka ni est-ce que non nous a OK tout le monde a pena non na koki donc est-ce que vous avez monté là après on va tete là mais au moins qui va tete baza ba ki ndimbe za na ngosu te na Congo mais siko yo lelo na belle famille après ko beta on kuba wana bosuwa ndeni bon tokenda kana bakela projet bana bakenda te bana bazana bango okende na bango ça on dirait ba okende bakola ba okende na bango yotinga mama na bango na bango okende pona za so nkuba mususu pona za nkuba te muto basona nyoka donc soki nyoka suyo o kote ku musapi na ibula nyoka basuyo kanise ki likele biso atanzala o landaka likele na ikenzo ande nyoka basi matanzala eleki na kobuka matembe na bilanga mama liponde na bande ko buka na olanda susu te na na suni na te pona obanga ke nyoka mswa ngai donc te pona obanga ba obetanga lisusu donc na ngal fo bana bakola na makambo so mingi eleki kimendelo en tout cas mambo le so mingi eleka lelo na loba kaka ba mama na te lokola yo na te lokola Fifi ka 14 mwasi ya mawape lisusu na te lokola Rachel Mukomele aza mama na te mama nanga Aline Sengi o benga secondaire ko yala te Mami Bikele ye paza mutema bo mama elo moko kana oloba ba mama nyonso tu nyonso tu za na motema ya kibomoto encore to sungaka po étape les étapes pasi makasi étape moi déjà ki na mutu bozalaka bien mbala ka be mutonga ki ozo comprendre que ba pasola ba bimisa mitsopo ozo comprendre que ba kunda ya mona na lisusu te en tout cas ata ba bota kite eza passe ya bimisa mutu mo bolinga mingi alors na moment na pe ba kosunga baninga na moment pe ba kosunga baninga konna bakisa muninga pasite upasunga na mona bandaka koyoka na ndimaka te kina kooleka na betapo wana seza ki baleki na ngati ni clarisse bikote na koma pe yake o ngadu belini pardon pe o na ko kangote boza mbongo boso mbela sui fumba donc na uti na pasi nola na se nola manzanza nola na carton mbana ngazi bisanga zela tozwa et après mbana ngazi okufa na bano na sikoma bondo changer na sedo et on a osé la paix en observant zera zipete mutu mo ba uti kuna bandi betanga andi finganga kanga ndoki ndikam na yebite donc eza passe makasi siko lelo yo komona ngo passe pour basala ngo koko donc mukolo ekomela yo to sungana étape on étape passe étape muninga nda vanda be pendant 3 mois wana mao ya théâtre azu otalanga na vanda akabo ya mao ndi na vanda akabo na Zidane bazwa na vanda akabo na bana bijou la reine na bosa na te 3 mois yo mutu ni ngo olinga olamuka na tongo sukoli ma yo vandi mutu na se pendant 3 mois et pendant 1 mois pas beaucoup kangote na uti na pasi azu kwa kuba consolenga azu kata mutu moko ebisanga ekolekana azu kata mutu moko ebisanga bite tika ezanzela batu nyonso tu yo yebi makambo te au contraire mutu so mutaika bikokotala owa kuma bafingi ye ndoki kuta pa kunini akufela mibali misusu akufela 5 mibali kamuna toyoka ngoto okufela ngo akufela bango okufela mobali moko ta pa kunini wapi babina libalo ozala nango liboso babala e libani sio libala ngo sincèrement j'ai une vérité à tout ce bazar la vérité libala nga balite na ba parents nga balembo na te mama j'ai lu suka malembo alembo abokilo ngo te na babala nga ite babala nga babala nga te même na kaisa pour boyo kaka bino moko tant balinga côté ça sous deuxième bon mama di mama
atindaka na loba mama bato allez kuna na micro balobi pour la bota mais abalate c'est balanga pete na balanga ite na tonga passe bon oui c'est vrai bo balanga ite mokili mo bolobaki bata mokili ebo ngabo balanga bo balanga ite mais na tonga bo regreti to amoni passe na avandaki na ye ya passe ya mona butu ya zalaki ya fièvre ya bisenyo ya zalaki omona ya bike nanguba ya zalaki mais tango tournement to sunga mutu oyo to longola ye na passe pona nini na Congo zaka somi ta kufi wa tikali ye bitaboni moko so akufi wa tikala komi na ngambo oyo eza liwa donc wana sikoto toyebisaka ya nzambe alongola liwa na Congo oyo koma ke mutu akufi wa bomi soki nzambe atikala liwa na Congo te pona nini tokomona parce que tina koko na betama lokwa nyoka nakoma ti na niveau ya pino ntango moninga aza na ntango wana soki eza yo ntango mosusu yo okokoki sunga moninga omonanga na alobaka lelo soki fo tosala groupe moko ya bamama tosungaka ya baninga bazomona pasi nano mpe na omona pasi oyoza mposa ovanda naluka bapesa ovanda tisisibambe lelo lokola ngai mama Israel olaki mujinga mama Israel mujinga États-Unis ande lelo omona kete nakofika mwa mama nanga boye te batoka mama Israel mujinga soki baza ata 20 avec prosa nini na biso na États-Unis oui tosungaka baoyo bakoka kolala na nsima estce omonaka soki yo omonaki pasi na likambo boye moni osuki oya fo moni se ka pasi non oregretaka kozala okoki omona pasi na likambo boye ozwa sako oyo namoni yango pasi nake mpona bashempi nga na bato ebele me nde bango soki nga mpe nazwi occasion opesa moninga mosusu naolinga mpe teki aleka na nzela oyo bashempi elaki nga nakosala nini akeyeka to tosungana ntango mo moninga na place ya bongo mpe eza eloko etelaka partout yokama nsunga ata soki yo lelo yo olobi ke yo okufela nao te okufela te mpo okufela mobali te mpo non na bana yo ozolela mwana motu ba obetaka yo abakisa su pasi tala ekuna mabe tala ekuna mwindu tala ekuna tei mabe tala ekuna pla ei nanga esali ninga naolela motu nanga mabe nanga munda ngai so bino mpona nini oyo moko sitanga wana naekaa mabe yango si on a tout, est-ce qu'on regrette le fait que on est la vie pour nous, au moins on est sur mon regrette rango? Il faut nous regretter. On regrette que pour nous coûter un peu. On regrette que on a mona na nzimata bo mwana nga so baba na ngaki na ngana mona na mona bo ngana nzimati. Donc on a mona pas na na bana ko ka ba dimo so ba balati singa ndoki batamujira ngwa tsanga ndoki singa na bana mona pe ngai comme exemple nikamona ebite na ebiko pumbuka te na ebite ko pumbuka ko bapumbuka ngone bebisanga na dongo bilamba na tsemu takala ndoto kaka atenya mandu va dans chocolat na panzi makola ndo matabeni esa so batela ngwa aliboso de la sima omombe na yebena mais e koma kolata ngwa ndire kinga na buma mutu moko bote et ça passe na ba lelele kina ngai bon so avant d'aller ngamba vamba koma ko aya kukuta amba soni ya kukuta passe petit tiara ngala première dame et la première dame na Paris elle va kukuta koni yango iza nini ya mamba soni petit Clarisse du côté lelo est-ce que moi si ceux qui avaient na mobali samba balaye afandi bongo abandi pe ko bota asali bêtise ya vie na ye eza risque conseil nyoko pesa ye pesa le comment de la fin par rapport à expérience que vous vivez maman anto bondalinga te yango maman bina anto bondalinga te yango anto bonda mwana maman le pona mikili ah OK jeune fille mwana na makamna car mystique ayebela chérie asola bien moi c'est maram ana banga bikoko bikote to bafinga ko noka kanda onera tombola mutu kana mera bamba ngomutu c'est ça atombola mutu kana bamba mutu atombola mutu kana bamba ngomutu bana famille penza
lelo moi c'est sur la beauté d'accord non mon ba ezala un pas derrière oui au moins moi c'est beauté mais eza makambo ya na vie so taliba odi ba so o ba bota samba bala bango na limite so ba o ba banoki na bota ki pona lingaki bakoleka ba sur 100% bakoleka 30 kolo talboso za berer kaka ya vie eloko onkambi ezaka suka lomeka ka oyibaka suka na oyo sutuka boye okomia na bakongo na kulungu na oyibaka c'est crier donc mpona nga nabengaka na ngango erreur ezalaka erreur kala tokobengaka bana baza bana berreur teke poso aza mwana erreur otinde te mata mosusu na bitu ya okatana eza makambo yaka na vie mais ntango deja naboti bongo mbala moko oboti bongo sala quand même effort ya mibale eya te mais lelo mpe bakobala yo mpe tomona mpe ebele te otie mpe na alliance 3 mois mpe po libala na esili panyani pena na ndenge moko ke donc ya koyoka kutu te ke libala wana batiaki alliance bakenda bete maboko baliaki balelaki epanzani mpe mosusu mpe omona mpe bayebika ayaka tovanda aye na ye mpe tovanda neti nga tovanda ti moninga na nga akei na ye comprendre donc nga na enviaka na ngai te ke mpona ye ati alliance soki abi bongo basala bana bolimbisanga na lobi te ke libala ya mabe libala eza bien il faut tohonoraka bafamille na biso po baparent na biso batangisi biso babandisi biso tozali bana mokili obimi maternité bati couche ti obandi otanga ti osisi classe lelo atokomi ministre famille mbongo eliaka ya bien eza mbongo ya libala o babali mwana na bango papa apesi mwa likasu mais aza ministre mbongo eza akesemo eza mbongo mais cela ne veut pas dire que on a une totalité tout comme un sujet ya litio moquerie non c'est pas ça on a koki na ngape ba koki pe ko bala yo lobi libala panzani lipo ko bala yo te même on va li pe bien na mobali wana tisuka donc donc na elo na ngalo baka ki to comme on va absorber élection vraiment to ka ba va absorber pamba te to te ka mokito le biso to bo sa ke to te ka ngo ngai po na nga nazaka na mutu moko na voter lelo mama Christine Chilombo yende moi c'est malamu asuna ba fela asuna ba veve ayi wana po yiba te po yaza na oya déjà ce qui ayi nga ba ezaka po asuna ba fela na ba veve mususu na zo to voter to bosala te mama Christine yo talaka pe comme mama Christine Chilombo voter le beaucoup oyebisa ngai merci beaucoup na yo ko répondre l'invitation de Koko Bikote na ce pays na bi que ça va bande lever à soukate tout les maintenant ensemble parce que faut to kende déjà mambo tes até faut to clôturer ngane micro na pesa modene na pesa te na ce pays comment peut ça kanda na ce pays na pesa modene kwani non c'est pas d'accord c'est pas ça mais c'est Christine là c'est pas singa ma Christine yoka c'est pas chimo zoka déjà yo avant de personne voter on a voté ma Christine nazana na mutu na lukande mutu azavana a luka mutu c'est ça donc ma Christine azali anto ebonda ya bien c'est pelité ko bambe mutu ka te ko bamba mutu ka la bi c'est pelisa là c'est pelisa na pinza na te mais ça peut ils appellent anniversaire à Irène anniversaire non oh ça moi non Irène yoka joyeux anniversaire Irène yoka la ko to moto babi tala ka pe ba sanso ça la bien Irène yoka et Irène yoka profiter Irène yoka zanae mais ezalaki ya Anto ya Janine yoka pardon Irène yoka tika za te il les hommes qu'on te moi za moi ya Janine yoka ta koto MK lobi masoso lambaki ba po yo za moi sa muteki ba vin ma champagne surtout vin blanc ba koto bika merci beaucoup ezalaki bongo Bikote de Koko boyebi que soki na plateau ça la biso kitoko mingi de comprendre na meli na ngelo roté veut dire na meli ka sentiment ya bongo Bikote ezalaki bongo na Junior Mbouyi
oyo amemelaka bino baimage ya kitoko na ndako naokima mwa mingi caméra mpo baraison eza ebele elo elukusa napesi yo mbote motema ya nani oyo natingi bino bongo tomonani bongo prochainement au revoir. Robe de gloire très disponible chez nous. Vous en avez besoin, contactez-nous. Tala ba robe biso tolingaka. Robe le pesa lokumu. Robe bois ki moi si bo. Moi ça longwa boya ko mandenge ni. Ata yo moi ça boya aboya la taboué pour la tani. Veut dire tunique de gloire to benga robe ou tunique de gloire. Vous en avez besoin nango, contactez biso. Boromona et ko se défiler awa ya bandenge nyonso. Olingi ya boy. Kakayo, olingi o ezoleka. Kakayo, olingi pe eza na ngambo kayo, misusu pe ezo ya lisusu. Donc bongama zala bien, eza pe na prix moko très abordable. Biso to linga zala ba femme respectueuse, yango to lataka toujours na ekenge mingi parce que tala kaka pardon so ntayi bo feza na ekenge, moi si wala ta kitoko, yende moi si ba pesa ka lokumu ya solo, mama ya Congo, to pe moi si ya Congo, azali moi si ya lokumu, il faut lataka na propre na soin pe na soin tayi bonyoso. Olati tunique de gloire na yo, soko lati ngona ta. OK bureau. Okutana chef de l'État neti tembe. Okutana chef de l'État so polingi li pas passer. Moi tourna papa, moi souki maboko boaki, moi perruque na ngai boye, moi perruque amulai. Kande yo moko olinga. Otiango sala ka moi bien. Ba bi pe na poto kuna ke non mulungeza makasi moto. Le bilamba olata yango ta mpepe ndenge memango. Ta mpepe ndenge memango. Mpepe ndenge memango. Lemba oyebi yango yango yo. Donc olati yango moi tour olingo ke pe fête anniversaire à moninga. Totindelo tunique de gloire et ça lui bien. Donc, on a besoin d'un n'hésitez même pas un peu.